avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend s'il est quelle heure chez vous. Aujourd'hui je suis seul sur ce plateau parce que Mikolo Tikali, Tomikolo Ebele, Oyo Tozakana, Martine, Nana Larsen. Mais aujourd'hui nous sommes là parce que Bango Bazo Bongisaba, Audio Botindaki, nous avions demandé que ceux qui ont une information en copie ça, on va commencer désormais à vous ouvrir téléphone. Pour vous permettre de vous exprimer. Kinshasa, la capitale, le 22. Oui, nous sommes lundi, le 22 juillet 2024. Masolona d'hôpital Lelo, nous allons vous parler de plusieurs questions d'actualité. Oui, plusieurs questions d'actualité. Otoko Solola entre Bisonabino, Tobeta Masolondenge et Zalaka. On va parler de beaucoup de choses. Début de négociation entre Kinshasa Naba rebelle, ya solo to ya lokuta, ce qui a solo banani bazali ko faciliter to banani bazali ko jouer médiation. On va en parler dans ces numéros de l'émission Masolona de Pité. Masolona de Pité, c'est l'insécurité. Oyo ezali kobeta mali solo à Kinshasa la capitale. Deux chauffeurs. Oyo moko akufi mususu a échappé, on met eu un client, nzokande basasa. Goma lance un cri d'alarme. Ba maman na ba papa ya Goma ba lancer message en direct de Kinshasa. Ba s'adresser na nani nini bazo loba, nini bazo senga. Dans ce numéro, vous allez suivre les émissions sur ça, des émissions sur ça, oui. Masolona de Pité. Ba membre du gouvernement bazana kacha retraite, ton séminaire pour na koko kako solo la comment ba ko exercer mandat na bango. Question d'actualité est encore dossier à UGF qui se fait entendre. Nous apprenons que Christian de Sakweno a porté plainte na batunyo so batie na kacha makambuana. Mais du côté de l'inspection générale des finances, ça donne là-bas ba côté Moussous oyo ba révélation bimaki ezo bimape, il y a plusieurs éléments. On a posé à Koluka Kosale le binomo à sélection parce que j'ai suivi Masi Chibango, j'ai suivi une dame, j'ai suivi aussi d'autres personnes qui défendent l'inspecteur général, chef de service Gilles Alingete. Parce que Makambu Bazoloba nganazo ka chair de poule. Chair de poule pour Nini Bandeko. Parce que Bambongo nganazoyoka. Nazoya Koloba, Nazoya Tosolo, la Mouké. Action commune pour la République, les capables du Canada, vous avez un visiteur. Pas seulement les capables, je crois que Kobandalobi Tokotier la bino affiche parce que on aura rencontré quelques Congolais Baoba Kondima Ketokutana na Bango Tosolo là. Ezala na Toronto, ezala na Ottawa, ezala na Québec, ezala na Montréal, tokokutana na baoba kolinga ketokutana na bango, c'est déjà bientôt, hein. C'est déjà bientôt, on va vous donner des précisions. Oui. Oui, des précisions. Des précisions, il y a séjour na biso na Canada pour moi Masolo mike en direct de quelque part, Masolona de Pité, voilà. Et n'oubliez pas le capable, sont capables, ça a été chaud échange patriotique il y a samedi, mais lobby tozaki sur terrain, donc il na quartier Bumba, oui, quartier Bumba, voilà, quartier Bumba tozalaki kuna, beaucoup vivre ce qui a été dans les cadres, il y a l'activité nabiso tosalaka. Bande konangai nalingi to solo la mukeme to solo la ebele. Ko solo la mukeme ko solo le ebele za kolobanini. Je vais prendre peu de temps, mais beaucoup de révélations. Je suis inquiet personnellement. Na makambu ngai na koyoka. Makambu nazo keza makambu nini?
eza makambo nazoyoka sur l'inspecteur général chef de service Jules Alingete. Je suis en train de chercher à l'avoir, mais je trouve qu'il doit être occupé. Pour qu'il y ait un comprendre, parce que le Kumuna modèle, ba Congolais, ba Tchaki Moutema et Panaye, Nama Kambuto Zoyoka, plus de 5 milliards de dollars. Auto Zoyoka que plus de 5 milliards de dollars. Donc, société Moko Asala, ceux qui a moins sinaye, Bako Tsakambongo Kuna, ba contrat ya Jekamine Pai, banini. Donc, Makambuto Zoyoka Eza, Ngana Zoyoka Nzoto Malili. Je me dis, est-ce que c'est vrai? Parce que ce qui est bimi Kezaya Solo, ça va décourager beaucoup de personnes. Parce que ce qui est Zana Moutouba Congolais, Tchelaki Moutema, même les chefs de l'État qui ont vanté en public, ils ont joué la linguette. Et Batouba, comment qui kobanga bien de l'État, l'Ikolo a joué la linguette. Est-ce que c'est un montage contre lui pour le décourager? Ou bien, Ezaya solo na sima ya rigueur. Otozo mona, makamusu zaji ko salem. J'ai suivi l'autre fois une dame. Une dame. Oui, une dame, je ne connais pas son nom. Je l'ai aussi suivi hier. Oui, na landi lobby. Encore sur Top Congo. La dame, à lobby. Oui. La dame dit que Aza, la lanceur d'alerte. Oui. Alors, tant on a d'abord na mona vidéo moko yaye na Maïs Chibango. Je crois la régie va vous mettre cette dame. Quand j'avais vu M. Alingeti pour la deuxième fois, avant qu'il ne donne ses 10 000 $ pour le transport, M. Jules ne répondait plus à mes appels. Il ne répondait plus. Je lui avais fait plusieurs SMS, il y a des preuves, il ne répondait plus, mais il lisait. Quand j'ai vu qu'il ne répondait pas, j'ai contacté une dame, je peux dire même son nom, Madame Véronique Tchala, qui a pu travailler avec M. Jules Alingeti à la primature, je crois à l'époque de Matata. Si je ne me trompe pas, Matata ou un autre Premier ministre. Et M. Jules Alingeti accepte de me recevoir. Et j'arrive dans son bureau, M. Jules Alingeti me dit, je ne peux pas dire tout ce qu'il m'avait dit parce que... Maman loba nyonso. Et ça pensa désolation. Je pouvais kanisa makamu nyonso mais sauf M. Jules Alingeti a tant qu'on a continué na bureau naie, en tout cas il peut porter plainte, moi aussi je veux répondre. Alobi, yo il faut ko benga mutu nyonso ko yebisa ko sali musala. Maintenant ceux qui ngana auto bimi, yo ko yebisa mutu nyonso ke ngana auto bimi. Et puis moi souvent okutani na ye wapi comment yo okoki ko tambola na basi ya ba mauvais mœurs. A telemi azui téléphone abandi ko benga je peux pas dire déjà. Teloba maman. Abenga ki nani? Non, abengi ba journaliste abandi ko loba. Asilisi afandi alobi est-ce que yebi ke na yambaka batu 2 fois na bureau na ngai oza na chance. Nathalie. Et puis excellence nga na ye awa pona ko biso ke naza aviseur. Musala ona sali eza musala technique nga na juriste. Mais na saleli yo musala ya malamu o ezo porter ba fruit parce que zala qui n'a besoin musala ko sala que vraie visitation et banda et le président qui est de Chine et puis bakanga batu. Mais nonga na saleli yo musala o senga qui n'a pas sur kutu na ba document. Ba inspecteur na ba qui na ba document ils étaient incapables. Ya komona na ba décompte que ba décompte et bazala qui a CGT pesa ki bino ezaki na ba montant moko avec des entreprises mafieuses au eza na ba bureau de contrôle. Vous parlez des entreprises mafieuses, autant pour nous les connaître parce que nous devons les contacter aussi et leur poser des questions. C'est l'entreprise Siska, c'est une entreprise na sala penza banquette nanga sur cette entreprise même na DGI. Bango balobi basala ka ba pont banini mais c'est une longue histoire na mona place basali ba ponte. Et ça,
par exemple, ezosala ba contrôle ba travaux sur le chantier, ACGT pe ezosala ba contrôle. Donc bango na ACGT bazosala musala moko. Alors moko il faut écouter comment grand travaux et superviser ba conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt. Et puis bazo surfacturer ba montant ya ba projet par des avenants. Et puis ba kaboli ba mbongo na montant par exemple les a 10 millions, ba 15 millions, 5 millions ba kaboli. C'est déjà un détour. Oyebisi na papa. Oui, nayebi. Bongo ya lobi noni. Alobi eloko ta lobi oza viseur pe ba viseur eza batu ba dénonçaka biloko ya ba taxe na DG na lobi non même ba détournement parce que musala okuto eleki na ko dénoncer ba taxe eza musala moko makasi. Ça m'a pris vraiment du temps. Après alobi ozwaka 10 000 $. Parce que je n'ai pas... Oui, je n'ai pas seulement dénoncé ça. Hein. J'ai fait beaucoup de dénonciations à l'IGF. D'accord. À lobby, au Rozoaka, 10 000 $. Et puis l'inspecteur Mouzeze m'a dit que vous êtes une femme très intelligente. Parce que tant que vous avez conclure Moussala Oyo, ils en ont babilo Moussoussou Nazalaki Kombakisa. Maintenant, l'inspecteur Mouzeze Azalaki vraiment impressionné. À lobby... Mais biloko mususu bozaki nango, mais comment la dame a découvert et puis azobakisa banga mususu malgré vos sali 3 jours à musala. Alobi inspecteur Mouzeze alobi oza intelligente okosunga biso pe na makambo ebele parce que osala ka ba enquête na makambo ebele na ba société ebele. Mais yeba ko banda kozwaka 10 000 $. 10 000 $, on a par mois. Non, par chaque dénonciation, c'était dans un aviseur. La loi est claire et puis on refout en tant qu'aviseur. Mais pour l'instant, nous avons besoin de transport. Nous avons tapé bateau ba contribuer qui pour na document parce que wakomona lokola naza escroc, na escroquer bango. Ndé alobi na zelaye na salle. Antichambre na avant na zeli na antichambre na ye. Après a bengi financier, ba bengi na la zongi. Abandi ko gangelanga comme si j'étais sa fille. Ok. Parce que ezalaki na bateau bengaki c'est vrai, il y a eu le secrétaire particulier président à Bengakaye, il y a la grande sœur du président à Bengakaye, mais malheureusement alingeti alobaki azali susu na mbongo ya kofuta ngate ka 10 000 $ wana. Bango balobi na musalo nyonso asali ti président ke Chine azongi ba arrêter na batu. Pour nini musala wana esalema na février te, mais c'est après musala ya mwana mwasi oyo nde tomoni ba réunion bandi na présidence, nde tomoni ba arrêter batu, nde tomoni batu nyonso bakomi koloba bazo bima. Pourquoi na février na le 15 février musala wana esalema te pe BTC akita na terrain te. Ce que tali na groupe WhatsApp hier a commis que BTC kitaki le 15 février après le rapport. Mais dans le groupe WhatsApp, l'inspecteur Bazo spécifiait que BTC ayé pour qu'il quitte un terrain, c'était le 10 mars. Donc c'était après mon travail. C'est après le travail qui a commencé à avoir réunion comme Ebélé, ma comme Ebélé. Après que rencontré donc autorité on a bengi, Monsieur Jules a appelé Madame Véronique Bafinga Biso Bandumba. Mais Madame Véronique peut le dire, à lobby que à Robenga la présidence, bakata biso makolo pour que tout le monde a présidenté. À cause de là que entraîne à biso et cause la bloquer toi bandumba. Yo côté nanda qu'on a président, au na chef de l'État nini. Bon, nazolo bana mokonzi amboka, monsieur le président, ce que je veux vous dire est que je suis pas la première personne qui se plaint sur le dossier de monsieur Jules Alingeti. Monsieur Jules Alingeti s'est fait aviseur de plusieurs dossiers. Peut-être je suis la première personne qui essaye de dénoncer sans avoir peur. Il se fait aviseur lui-même. Ah, ça veut dire ako kamatabino ba aviseur boeli ba dossier. Yesiko agboli bino abimi yemoko aviseur. Il s'est fait aviseur avant de dénoncer officiellement na salaki banquette nanga ebele. Il y a même plusieurs plaintes à la justice, peut-être bazo linga koye bisa. Te bazo banga. Papa bo memelanga biloko wana. Makambo zoloba na o biso to yebeli. Ça m'a compliqué. Nazwa na tindelango IGF na lobi papa. Qu'est-ce qui se passe?
na nsima nango apesi nga version de fin na ye mais naye kolanda mpe ndeko mosusu qui défend aussi l'IGF, qui donne d'autres explications. Je crois que la régie sera plus professionnelle que ça. On est MTB Molobeli, Yaba Congolais. Peuple congolais mbote na bino. Ba Congolais nazoka moi ba collègue na biso misusu communicateur Maïs Chibang. Naebisa ko makambo nyonso zala kota vérité. Tikanzelo zawa. Et comment ça la soni frère Olimbisanga ezo ça la soni makasi. Botika okenda kolia Nicolas Kazadi Mbongo. Musale Cécilie azali député salaire wana ko bando calculer nango bana na ye ba dépense mike. Mais pourquoi bozo kende toujours na côté na yo non bon voilà pesa biso Mbongo na prof na exploiter dossier Rachel. Dossier Rachel, quel dossier? Quel dossier? Rachel on a bongo ça la rapport à si commune. Rachel. Hein? Mon frère, mais bisako makam yo za camarade na ngai totanga na o chik moko. Ozande ko na ngai donc ça dit toyebani bien. Mais tika direction zozo ona. Hein? Alingeti personnellement, azana problème jamais na Nicolas Kazadi. Eza alingeti tenda longolisa e musala. Ami longolisa musala ye moko po atambola ki na vision en chef de l'état te. Azala ki na bosembo na chef de l'état te. Alingeti azawana. Et alingeti olongona na volonté nzambe. Pourquoi? Parce qu'alingeti azabo ya zotambo na chef de l'état. Tala résultat pesa biso na si commune 7 milliards de dollars. Hein? Et quand tu as un bando ça misala. Tout le belawa qui peut comprendre. Tout n'a qu'à Nicolas Kazadi. Bavanda na lingeti boliboso chef de l'état. Tout n'a bien bakawa zoki. Pièce contre pièce. Azanga eloka oloka. Et mais pourquoi zoki melara et pas na bino pobo sala nini? Hein? Ami longole si musala yemoko. Alingeti n'a rien à voir na kolongana ya musala. Alingeti sala musala oya ya alingeti wana zali soda ya peuple. Donc alingeti wana a icône na mboka oyo. Hein? Alingeti a mérité ba ça le même monument. Pourquoi? Parce que kiti tener ya bavol. Alingeti faut tiena kata histoire ya mboka oyo. Makambo ya osala na mboka oyo na salamati. Akanga ba million boya la corruption. Akanga ba million ezobi. Muto modèle wana muto o Maïs Chibango kozwa Rachel oyo aza sans qualité. Bole ko bandoko sele makambo. Étape wana seleki. Atapo bandi lelo tilobi. Kongola oyo kabinote. Maïs Chibango. Oza journaliste munene. Oza journaliste ya 2 jours te obandaka. Nabi capacité ba investigation. Mais tant que nous avons réduire yo moko na ba sale dossier. O kitsa ba valeur na yo nga na ebelio nango na ba dossier salité. O lobaka ba dossier fourrage a. Tout na siko eza à niveau nini parce que na mona ko défendaka tout n'est à niveau nini. Nyo so na zo réduire. Et o ça la propreté mon frère Chibango nga na mutombo. Tangana on chiki moko na ebi ba capacité ya intelligence na yo. Peut-être moi si on a nos sola na été Rachel wana. Benga e sola na e au sentir niveau na e ya mutu na e. Otala niveau wana est-ce que ko ça la rapport à sikomi. Mon frère. Makambo yo oyango sikoyo ya Nicolas Kazadi. Tuna bato ba banda ki makambo balemba batika. Ba pesa lingeti raison. Bato ba banda ki yango je crois dans les réseaux sociaux. Batika. Mon frère. Et là on monte ko passer par rapport à Onyon Sobosa, ça dit o bino boko ça la botika Nicolas tranquille. Et ça lingeti tenda longoli sala musala. Et tamboli na ye ya mabende longoli saki musala. Et ça lingeti te. Alingeti ana ba valeur belé na kata mboka oyo yo. Alingeti a mérité faut boire que la kaye ba fleur. Oh Nicolas Kazadi akwa koloba ke non ako couler moko ta couler na lingeti.
akule mota kule na lingeti o ya sala ki wana lingeti sa sala alingeti aki na 7 milliards mobimba à remettre même pas un frère longwaki alingeti sa sala o ya sala alingeti alongwa na volonté ya nzambe na volonté à chef de l'état ba congolais basi ba comprendre ba lingi alingeti makasi donc ça sert à rien tokolongola alingeti alongwa pour nous remplacer na nani wa osa musalo alingeti osa. Parce que jusque-là, ils ont un bateau, ils ont une formation, ils ont la sérieux, la correcte rôle à l'ingeti. Maintenant, nous, comité, nous avons une sidité. Aussi, quand nous avons pour akende wapi, pour nous solalité, c'est la passoire. Oh, nous sommes mi servir. On accompagne le chef de l'État. Zala na souci en mboka, oh, maïs. Au bundi pepo na mboka, oh. Linga Congo, tango linga Congo, ozana, lingeti, ozana, bantivalère, ah frère, mais au vu de tout ça, j'ai suivi hier, j'ai encore suivi la dame. La dame s'est dit, à l'objet des avocates, ba révélation modèle azo pesa. À l'objet finalement, tu la mutema wapi parce que j'ai amené autant de dossiers. Na lobby, na pesi makambo belé, na inspecteur général de finances, chef de service, na pesi mais modèle bazo salaka ba makambu ezaya ngote na ki chair de poule biso na makambo toko sala na Mineta Constant Mutamba l'objectif yanga ya ko proposer initiative wa ezaya ko luka ko servir quand même ba congolais na makambo ebele. D'abord, il y a qualité contre l'injustice. Ozali kouta na bato bazali likolo ya justice. Na lobi likolo ya la loi te parce que balobaka nul n'est au-dessus de la loi. Injustice ozali kouta et pas yaba oyo bazali ko kamba justice. Nous luttons contre des injustices qui viennent de ceux qui trônent au-dessus des institutions judiciaires. Ovani kakaboye parce que basala mo complot basala ale bake basali eloko moko babotoli lupango bamona muto atanga te basala ninte. Aujourd'hui lelo na Goma na siège à partir na biso action commune pour la République ezala ki plein banani baye ba papa na ba maman oyo babotoli mapangu na bango kuna na Goma na lingi reja sakana na ba image bokoyoka ba message soki yoka ka Swahili te tokozongela bino na lingala sana watu wengine na watu wameteseka sana na ndio kwa hiyo hii biro nationale iko tayari Kinshasa inatumika na siku za kuketa kwa province yote. Sasa tunataka tujue hapa mulikuya fanza nini na nini iliwaleta hapa kubiro. Jambo wenu wa mama. Jambo sana. Tunataka tujue nini iliwaleta hapa kubiro yetu ya ASER na kama mko na shida gani. Haiko vile? Ndio. Basi tunataka tusikie kwanza mtu wenu yule ambaye anahusika na mambo ile, tusiwe kama nini nawaleta hapa. Tunashukuru tupokea hapa kwenye biro ya Action Commune pour la République ASER. Sisi ni wakaaji wa Avenue Ndurumo, commune de Karisimbi, ambao tunakumbwa na shida ya maparsele zetu, ingawa wanyanyasi wanapenda watufukuze ndani ya maparsele zetu. Tangia huu mwaka wa 2023 mpaka sasa tunateseka sana na ugomvi wa mzozo wa maparsele zetu na BBA ambao wanapenda atusumbue sana. Hivi kwa kuona tumefika kwenye ASER ili tupate solution, ningelipenda niseme sana zaidi kwa Kifransa ili wakubwa watusikie mzuri, kwa kuwa wanasikia sana zaidi Kifransa ke Swahili. Nous sommes la population de l'avenue Ndurumo, de Verene, de la prison centrale Munzenze. Nous sommes venus ici pour solliciter l'accompagnement, l'implication personnelle de l'honorable Eliezer Tambwe, parce que nous le voyons souvent à la télé
fait de bonnes choses pour la population. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour solliciter son implication, pour qu'il nous accompagne dans notre problème qui vient de nous déranger pendant plus d'une année et demie. Nous avons beaucoup perdu. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide, besoin de gens capables qui doivent nous accompagner. Donc, nous sommes la population riveraine de la province centrale Munzenze. Nous avons obtenu nos parcelles légalement, conformément aux lois de la République. Nous avons nos numéros SI et des contrats sur nos parcelles. Et nos parcelles sont différents même des numéros de la prison centrale Munzenze et Goma. En 1993, le gouverneur avait fait une délimitation entre la prison et nos parcelles. Il y a une mesurage de route de 10 mètres qui nous sépare avec la prison. Et il y a même un arrêté de délimitation quant à ça. En 2007, le gouvernement Kaonga était venu et avait sorti des documents de la prison centrale Munzenze avec le numéro SI, dont nos parcelles ne sont même pas incluses jusqu'à maintenant. En 2021, avant que le ministère national de la Justice puisse signer les contrats publics-privés avec la société BBA, le ministre avait envoyé ici une délégation pour venir encore faire le remesurage de la prison centrale Munzenze. Et après la mission de cette commission-là, nos parcelles n'étaient pas incluses. Et le contrat a été signé entre le ministère national de la Justice ainsi que la société BBA. Maintenant, c'est après 2021 que nous avons été victimes d'un conflit foncier imaginaire émanant de la société BBA, alors que la division provinciale de la justice ne nous a jamais dérangé depuis des années au niveau de notre avenir là-bas. Maintenant, nous avons connu des arrestations, on nous a battus, on veut nous chasser injustement. C'est le gouverneur Peter Chirimwami qui a constitué des commissions pour qu'il nous aide enfin de recouvrer nos droits. Kama unaona niko nalia hii machozi, nijue ya hapa watu ya makaba na kia tunyang'anya mafasi zetu, kuona viko na madolari, viko na franga, si hatuna. Ndio maana niko nalia hivi, bakuye kabisa, bakuye bakubwa batuteteye, batuitie elezere tambo, ndio niko natafuta, sina transporo. Ningekuwa na transporo ningeenda Kinshasa mie peke ni muite. Apia kututetea, tunateseka, hatuna amani, hatulale usingizi, kila siku kulala na chunga kumulango sawa zamu. Jua ule bienveni makao tu, bale bakule kumakao, ile mashimu yabo batumbukia mobo peke bajizike. Kama niko na zandi bataua watu ya Aveni Ndurumo. Aveni Ndurumo tunakuwa pale kumupaka ya Munzenze. Baliuzaka Munzenze, banauza banenda fanya mo kama batauzisha kama batafanya nini hatujue. Sasa maparcele zetu ziko kumupaka. Banapenda bakamate yetu baongeze nayo. Na sisi tunakatala tupendi ile, ni kama mnaniona niko nalia machozi ni juu ya ile. Sasa ndaenda wapi? Niko mujane, niko na watoto na bajirani yangu. Wanzenda Aveni Ndurumo na ala tu baveve na bajane. Inala bajane tu na mayatima. Sasa tutabeba watoto wapi? Watoto hawawezi soma tena. Watoto waende wapi? Kama wapenda bakie tubaka, tunaitika bakie tubaka, bakie fale banapenda batuue, lakini tutaacha maparcele zetu tunakatala. Elezere baba utusikilize. Usikie gisi tuko tunalia, ukie baba utupanguze machozi. Tuneshaenda fasi yote, tunaingia mabiro yote, tuko tunalia atupate solution. Kila kwenye tuko tunafika hawatusikie. Kama mnaniona niko nalia hii machozi, niko nalia haki yangu. Ni maparcele tulizinunuaka, atukurukiaka tukakamata. Mi siko polisie, wala mi siko soda, wala mi siko lisansie, wala siko gardiwa, sikusoma wapi, lakini mimi niko tu hivi mnaniona. Mimi nateseka sana mie, na haiko mimi mwenyewe, niko mie na bajirani yangu. Aba watu pote mnaona banayala hapa, na wengine bakufika hapa, tunakia njoo kuulilia haki yetu. Tunataka haki yetu ionekane. Tena cha kushangaza, bakakamata Maitre Mpei.
ni mtoto wetu, ni baba yetu. Ule baba yetu ndio alikuwa anatutetea. Bakamkamata bakamfunga. Sasa nyie babebe ya mlimfungia nini? Kama niko natosha machozi ni juu ya ile. Nisiki yake tu mlimuua na nyie mtakufa tu ile siku. Nisiki yake Maître Mpei mlimgusa hata mulicho hata kidogo. Mutaona vile mko mnatafuta. Mimi naisema kama mtanikuia usiku mpige masasi karibu. Kama mtakia fanya nini karibu. Lakini nisisikie Maître Mpei mlimgusa hapo. Na mimi niko tayari nasimama hapa mkenifunga. Kama niko nifunga mnipane. Mimi naitika. Lakini parcelle siachilie. Mujivunie madolare, mujivunie mashimu ya kumakao, nitatumukia mule. Hata nikikufa usiku wala mchana sitaenda kumakao. Na watoto wangu hawataenda kule. Na washirani yangu hawataenda kule. Ile ndio mimi nasema. Naomba Maître wetu, baba utusikilize, honorable wetu. Wewe njoo tulikia kulilia. Ukuye kutupanguza machozi baba. Kuya kesho wala hata kesho yake tukuone baba. Ile ndio tuminasema, sina ingine ya kusema. Amen. Hapa kwa mateso makali sana. Tumechoka na maneno ya BBA. BBA anatutesa pamoja na Bienvenu Mulinga wake mwenye kuya kuhangaisha watu katika sheria yetu tuko nayo tangu miaka, lakini hapa anakuwa sasa mwenye kuya kutumaliza na kumaliza mali yetu. Atusaidie tu, atuhurumie, atuachie droit zetu. Leta tulipataka kwa mkono wa leta, tukipana nguvu zetu na haki yetu yenye tulitumikiaka katika maisha yetu. Tunaomba wakubwa Eliezer mkubwa wa sheria utuombee na sie kwa ministre wa justice ndiye mwenye kusimamia hii haki yetu. Ijapokuwa haki haiko tena, lakini twajua hakika mkubwa akifika haki itaonekana. Na ndio matumaini yetu, tunakuja hapa kabisa kwa kuomba ushuke huko Kinshasa simbali na hapa kwetu Goma. Wewe mwenyewe ndiwe leta, uko na nguvu yote ya kushuka hapa utusaidie katika hii tabu yetu ambayo BBA anakuja kutuangaisha na kutuangamiza na hata kutafuta kututosha uzima. Ndio hii tunaomba sisi wote wakaaji wa Ndurumo, watoto kama wamama, wababa, sisi wote tunateswa sana na haki. Kwa kweli hatutaki tena tusikie BBA anakuja tena aanze kwanza kuangalia ameisha kutuchokesha mpaka sasa. Na hivi basi tunakimbilia kwa wakubwa walio pale. Eliezer, utusaidie, upo baba yetu, na baba ni ule mwenye kusikia malalamiko ya watoto wake. Tunakushukuru, lakini tunakuombea pia Mungu akupe hii moyo wa kweli wenye kujua kuangalia namna unaweza kuwa mchungaji mwenye kusimamia watu uliopewa kutoka kwa leta. Na basi hatuna mengi ya kusema, lakini uhaki ni uhaki tu, ukweli ni ukweli. Inafaa tutie malalamiko kwa yale tuliyochokea, kwa yale leta alitupatia yeye mwenyewe, tukiitumikia na tukiitafuta katika jamaa zetu, kwa ajili ya jamaa zetu na kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Asante. Basi tunashukuru pia, tukumbuke ya kuwa ndugu yetu, mtoto wetu aliyefungwa kwa kuwa ametulilia na amejililia naye pia kutafuta amani katika parceli zetu. Mungu amufungue na wakubwa waangalie ile haki, kweli watie mkono sana, waangalie namna gani inafaa wamufungue na kushuka hapa wakuje kututoshea hii miiba yenye BBA anakuja kututia na anakuja kutuangamiza nayo. Basi Mungu asifiwe sana. Tunakuya hapa biro ya honorable Eliezer, depute wetu wa Goma. Kama tunakuya hapa juu ya kumletea malalamiko yetu. Tunakia mupasha venye viko vinapitikana mvile ya Goma. Shie wakaaji ya Avenue Ndurumo, tuko wajirani ya prison centrale ya Munzenze. Prison centrale ya Munzenze tuko wajirani tangia zamani. Lakini leo tunashangala juu wanaiuzisha, banasema meziri zabo hazikuenea,
Il faut sasa bakuye mupopulation mjo banezeshe mesure zabo. Kwenye waliuzishia vile vyabo habituangajia viangajie population. Kama mameziri zilenana kama zikuenea, bafanye avena ku kontra yabo. Barudilie mapatano kulingana na mezire zenye ziko mkoncession. Pale kuko maborne zenye ziliwaka na commission nationale, accompagné na commission provinciale. Ziko pale mpaka sai zenye zinasepare bavoisin, riverain na concession pénitentiaire. Alors, shie habawezi tuambia kama juu kwa wakukwenea, shie ndio tutabaongezea. Ça ne nous engage pas à rien. En plus de cela, shie mwa hii probleme, mtu akipima kuongea anafungiwa. Maître Mpei walimufunga tu paske anaongea juu ya hii dossier. Hatuyue kama tungaliki mu pays démocratique wala tulisha kwa mu dictature yenye mtu ana droit kutetea haki yake. Wakati mtu anasema no msininyanyase, haiko njia ya kumfunga. Balibere Maître Mpei. Sinon muko munataka mukreer rebellion. Muko munataka mukreer sasa les enfants de la rue wanabashinda kugere, munataka sasa kukreer la population de la rue. Tunakatala tutakuwa une population de la rue, tuko kuparcele zetu zenye tuliuzaka na matitre ziko pale. Alors, hatuko tayari kusede ma parcelle zetu. Honorable Eliezer, mwa hii vile ya Goma, tunakuinforme kama muko wanaume wenye kazi yabo ni kulala usiku na mchana, biko na waza gisi ya kunyanganya ba vulnerable ma parcelle. Haiko tu mwa avenue Ndurumo. Hizi kazi ko za mingi muvili ya Goma. Nous sommes parmi des victimes. Yenyaba wanaume wenye makuta zabo biko wananyanganya ma parcelle illégalement. Hii situation muiangalie parce que ça ne va pas. Tunachoka na vita, tunachoka na unyanyasi, nous sommes traumatisés. Kila siku mko nasikia au volcan iko na tendance ya éruption. Vita iko na maparcelle batunyanganye, banapenda tuende wapi? Hatuna kwa kuenda na hatutatoka. Bienvenue Mulinga. Kama uko na besoin ya kumalizisha makaburi zako ziale, utatuua tu, me hatutatoka. Hakuna mwenyeko tayari, hatutauzisha wala hatutatoka muparcele zetu. Tunaitika bienvenue Mulinga, fanya kyote kenye unataka, me tuko pale hatutatoka. Kama ni kutufunga mutufunge shie wote, kama ni kutuua mutuue shie wote. Kwa mza tukisha kufa utakuwa en possession ya parcelle zetu na tuko tena. Metanke tuko wazima, tunakuprometre ke hatutasede. Fanya kile kinyo nataka. Hii Kongo ni yetu shie wote na tuko na haki shie wote mwa hii Kongo. Hakuna walitokaga zi n'importe où akakia ota tu pale akajikamatia parcelle. Tuliuzaka. Na lotissement iko na matitre foncier ziko. Tunakuinforme que nous sommes fatigués. Tunachoka. Tulisha tembea fasi yote mu province, hakuna solution. Sasa tunajiadresse au ministre national wa justice à s'impliquer personnellement dans ce dossier, à trouver solution. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Tunachoka na hii dossier, tunataka muimalize bakubwa. Jinsi mabaya haiyatokea, utusaidia kumaliza hii dossier. Asante. Wakaaji wa Avenue Ndurumo tuko na huzuni sana na machozi mingi inatuyala. Tangu bebe ilikuwa ikatubomolea, wakatunyanyasa, wakatunyanganya, wakatubeba kila kitu yote kwa nyumba zetu, wanakuwa wanapika paka na kupia kukia katredi mape. Hatukujua tuko na fia nini. Maparsela tuliziuzaka kwa nguvu yetu kusema zitasaidia watoto wetu za kuishi na watoto wetu. Hatukuendaka mkadastre, tukaenda ndani tukajiandikia madokima. Muwengi musie wote hatukusomaka. Lakini tunateseka, sie bazehe bazukuru tunakosa kwa tunabatia, tuko nalala mbarabara. Manyumba balisha kutubomolea, vitu balisha kutuiba. Tuko nakosa hata kuvertira kujifunika. Wakati walitumikisha polisi zilikuwa zikatuiba bebe, tumikisha polisi. Wakubwa ba mkishasa, mtu angalilia na mtu angalia kabisa magumu tunakuwa nayo. Watoto tunakosa kwenye tutabatia. Tunakosa kama tutafuta na chakula wapi. Hata napata watu tulikuwa ndani ya mikono, walifika mwakati wakatuiba, wakatupia, tunaanza kosa kwa kulala, tunaanza kuhangaika. Watoto wanaanza kuhangaika. Hapa sasa na watoto
masomo habasome na tulikuwa na pesa na sie watoto wasome. Wazukuru hawana nafasi ya kusome. Tutaenda nabo wapi? Parcelle yangu ya Maveni Ndurumo niluzaka ku depuis 2009. Mimi nafanya nayo transisa. Mwana transisa yote niko na madokima, lakini hatukupata kitu. Wenzetu wako na madokima, lakini wanatunyanyasa, wanakuwa kutunyang'anya. Watu wa ministeri ya national batuangalilie haki yetu, batusaidie Avenue Ndurumo wakuya kutumalizia dossier, baimaliza sia na bebe ya. Bienvenue anakuya kujitia mu maneno yetu kwa kutunyang'anya vyetu na kuitiliza basoda, kukuya kutunyang'anya haki yetu. Bandugu mutusaidie, tunalia gouvernement mutusaidie. Tunalia Kinshasa mutusaidie. Tunanyosa, tunateseka, muzukura tuna nafasi ya kubatia, watoto wanahangaika, familia zinahangaika. Kila saa ni 5 banakuya kutupiganisha. Kila saa ni 5 banakuya kutupiganisha. Magoti lishaku nikatika kwa kuanguka sasa banakuya kututimiza. Hapa vidonda bishakulia niko mzee. Hii miaka yangu mimi nakuwa nayo hivi. Kwanja kuhangaika ni mateso na kosa kama mtatesekea. Hata kwa tatafutia tena tulishazeeka, tunachoka. Tunazeeka, tunateseka, tunachoka sana. Bana tunyang'anya mabie zetu zote. Balifika tena mwangu wakafika bakatukimbiza na kunikimbiza. Kamba nilikuwa na franga paka kambi kaenda soda kaninyang'anya na bakabeba. Beba alikuwa ba mingi. Tafanya namna gani? Hapa tuko na teseka, tuko na hangaika, wametupia, wametunyang'anya vyote. Maparcela na kila kubomola manyumba zetu. Sia kama tuko na bomola manyumba shwani. Sasa justice mtu angalie, mtusaidie na ibebe yenyewe inakuwa kila kitu za soda kwa kunyang'anya. Mtusaidie kule mbele. Mtutetee, hatutaki kunyuma baba tutetee. Pasipo nyie hakuna mata kutetea. Pasipo leta hakuna mata kutetea. Pasipo sasa kutetea hakuna mata kutetea. Pasipo minister justice hakuna kutetea. Mtusaidie basi, tunaomba mtusaidie, tumeteseka, watoto wameteseka, hakuna moyo kusoma. Ane mzima hawasomi. Tunatanja wengine ane tena baisha kuanza hakuna kusoma. Tutaenda wapi? Mtutetee, baturudishie haki zetu, batutoke mvyetu. Pia hatukuibaka. Dokima ziko pale. Hatukuibaka dokima ziko. Hatukuibaka kabisa. Voilà. C'est-à-dire, prison, ya Munzenze, balobi balingi ba déplacer prison wana. Tangu Mineta, oyo azalaki liboso, Maman Rose, alobaki ke il faut ba déplacer prison ekende kote ya Mugunga. Mais tangu basali croquis, ya liboso basali croquis, na dimension ya espace na bango. Mais ya mibale baye ko agrandir, bazuna mapango abatu, sans koluka soki l'État zana pose loko makamuto tanga na droit administratif yangoan. Pour l'intérêt général, l'État kolobamo na lignina désaffecté sika oyo to salaboy. Les années to zomona papa tselangai. Nengo zomona batonga ndaku meraye le kagana kacha ndaku. Train d'un côté tozoluka train ibanda kotambola de l'autre côté, voilà ce que nous faisons. Les années wanate. Mais si l'État a besoin ya kozwa biloko, ya ko désaffecté sika, il y a une procédure. Procédure waneza ya nini? Ya bato bazana ba certificat d'enregistrement na bango. Que l'État, parce que le pouvoir est d'attribution, l'État reconnaître que mabele oyo mutuboye komi yaye. C'est ça le certificat d'enregistrement. Mais ba papa wana na ba mama wana ba kekuna ba longoli ba botoli bango mabele ba tche na croquis bazola la libanda, et à Goma on n'a pas besoin ya ba tension à kobakise la peuple. Tout ça n'a pas ça dans l'autre. Le peuple souffre déjà, il ne faut pas ajouter autre chose. Et Biloko Aboye, moi je vais voir les Mineta de la justice. Les gens n'aident pas les chefs de l'État. Les gens n'aident pas le président de la République. Est-ce que tu as un ok, le collègue Saba maman wana nungo zomo na bazolé. Ozoka ba maman wana zolo ba ngai na tanga te na zakapena de côté loko mon côté. Mususu azolo ba soki ko kufa waya ko bomela biso awa. Est-ce qu'on a besoin de créer une tension comme ça? Et place ni na Goma. Nous avons besoin de ça. Kana yango bo sala kezaka yani. Si l'État a besoin de ça, bokene na batu malembe, bo pesi bango mbongo ba okende ko sombe sika mususu, batikeli bino na malembe. Okolobananga bazaki nzinga nzinga, oui bazaki nzinga nzinga, mais qui a donné le certificat d'enregistrement? Batu bazo pesa ba date ba mbula o bazwa ba nini wana, des fois plus de 30 ans. Les lois ya ale bobenga na bango kaka ni wana parce que batu makasi bazali. Pourquoi vous cherchez toujours à créer des frustrations comme ça? On va poser les problèmes
je vais m'impliquer au besoin na kobengisa même deux ya ba maman wana ba longwa goma ba ya awa tout mon ministre de la justice biso nous ensemble ndenge tozo salaka chaque jour ce qui to créer bureau ya consultation pour une justice pour tous et ça pambaté parce que tout le monde ben justice ce qui ozana mbongo te ozamu tout il y a un autre dossier na zozela makambo mapango awe salemi bakamati mutu moko torture ale mutu wana mutu anga yeko spolier lupango batunani c'est un indien il faut que côté la kaka indien wana sojo côté liete wana bayeko beti sa mutu abatu akufina tozolo babo je crois que à cause de l'intérêt ceux qui jouent on nous a contacté pour ça. On n'est pas dans la distraction, nous sommes dans ce qui touche la vie à peuple. Ce qui me dérange, une autre situation qui me dérange, c'est la négociation. N'avez-vous que tout le monde Steve Wemby m'a tweeté dans document, est-ce que la négociation, balobi banani bakozala ba médiateur ou Kenyatta na Museveni. Mais Museveni a été cité dans le rapport. J'ai suivi ambassadeur na bango balobi o batouana bazoko sa bazo tia songi songi toko sala makambo wana te tout. Mais on doit d'abord voir clair avant de prendre une autre décision. T'en habité. Mais sinon ça risque d'être la voie. Mieux vaut tobo sanata ba élection. Mieux vaut tobo sana ba élection. C'est qui muto alignal akia kamati manduki akeinaye. Nos condoléances les plus attristées n'a pas capable nyoso ya mokili mobimba parce que nous avons perdu notre capable Roger Kelankela oyo akufi na France c'est capable là c'est parmi les capables engagés autres bakaba capable engagés de la sœur quand je suis allé à Paris il était au front il était même venu avec sa fille. Il ne faut pas qu'on soit assez local et local à Nikolo. Parce que notre souhait, c'est de donner l'image de la RDC. Une autre façon de faire les choses, une autre façon de gérer les choses. Mais il nous a quittés, ces capables-là. Il nous a quittés depuis le samedi à Tikibiso. Et la Fédération de la France est en deuil. Bandeko wazana Allemagne, Bundes, France wazana Matanga. Bandeko Benelux, je vous remercie sincèrement parce que chaque fois que nous parlons, vous êtes là. Lobi Bokenaki ko consoler encore capable Julie Mubenga qui était dans la situation où Abungisi Mwana naye. Merci beaucoup, c'est ça aussi la famille et nous aussi les Lunde Bakundi, les grands frères, il y a capable Jean-Rémy, docteur Obaboma qui en Afrique du Sud, on y était. Tozalaki wana ba capable bazalaki wana et c'est ça aussi la famille je crois capable François Tizoubou a voyagé aujourd'hui pour Mbujimai pour na okene kokunda papa na ye. Je reviens sur ce que je disais. Mboka tozana ngoka ka moko. Et comment on se comporte, on se dit mais écoutez monsieur ceux qui ngana se retrouver te na kamati manduki na keko benga ba Rwandais. J'ai continué à insister. Nakasai kamwena sapobima et si là, les lois abetaka lisusu, lisolo ya kamwena sapute. Na Équateur, baenyele babima et si là, toyoka ka lisusu lisolo ya benyelete. Batu bazana kimia. Na Yumbi et bima o ndenge bima et si là. Pour le moment, on ne parle plus de Yumbi. Mais qu'est-ce qui fait que na Est Makamunango et si la kakakate? Mukolo bande konanga ya Est. Bako pekisa bato balongwa kana ba province na bango pona koya koboma epana bino. Mukolo bokobo ya bango deke muto ayebino moko bobandiye. Boko mona makambo kozala bien. Mukolo bino bande konanga beaucoup comprendre que bien que à côté de chaque malheur business moko ebotamaka yango ngana lobaka mabondo li ya bato bateka ka cercueil
Po soki totikali bato bazozwaka mbongo na ba situation ya modèle wa. Po sana bango ezaya bitumba esila te. Il faut continuer. Il faut que bitumba continue. La fois passée, je vous ai expliqué, excusez-moi. La fois passée, je vous ai expliqué d'une situation, je crois que je dois avoir mon bout de papier. Oui. Voilà. Je vous ai expliqué une situation que je vais encore vous démontrer ici. Je faisais une analyse. Babel, je basengi bisoto sa la réforme. Yarmé. Si ko ça la réforme wana, basaleli biso boy. Tozana commandant suprême qui est le chef de l'État. Na senaye atseli biso ministre de la Défense. Ministre de la Défense, na senaye il faut chef d'état-major. Chef d'état-major wana il faut à la générale. Na ba pété o ndeye biro boyebi. Na sima ya chef d'état-major, il y a ba commandant des forces. Nde oyoka commandant des forces navales, commandant des forces terrestres, commandant sogini. Il faut à la générale. Général Moussoussou Yewan. Tokiti, commandant ya troisième, il y a troisième, qu'est-ce que j'ai dit? Pour la S. Commandant ya ba zone de défense. Ozi bango bazawan. Bango nyonso il faut bazala ba généraux. Commandant région militaire. Il faut à la générale. Commandant secteur opérationnel, il faut bazala ba généraux. Commandant régiment, il faut bazala ba généraux. Commandant bataillon, il faut bazala ba généraux. Commandant compagnie, okiti ti et pas chef peloton. Boyoki chronogramme ndenge tokiti siwan. Yango bozomona lelo nous multiplions le nombre de généraux parce qu'il faut qu'ils occupent ces postes-là. Alors que à son temps, les anaba secteur Moussous, Oyo, un colonel pouvait occuper. Ainsi de suite. Tostali siko soki totali commandement nengezo salema tango batu babeta masolo. Mbongo ezomona nte, basoda bazo sala boete, na okaki masolo yake bazo memanga basoda na moto. J'ai expliqué, j'ai donné ma version des faits. Na lobi pona kotinda basoda na front batinda ka basoda 3 à 4 traités. Il faut combien de motos s'il faut kotinda autant. Tellement que nous sommes conduits par les réseaux sociaux. Mais si quoi, batouana la difficulté que nous avons. Bapesi ordre kuna. Koloba et comme on a dernier exécutant ya ordre PC de bilan. C'est la difficulté. Deuxième difficulté. Au moment généraux. Okozala oyo apesi ordre na oyo alobingana za général ou peu za général. Je vous ai parlé de la situation que j'ai trouvée à Goma. Et si on ne cherche pas, il y a quoi adapter ce que nous faisons selon nos réalités, Tokozala Kabo. Et conflit, réforme créée par rapport à l'organisation classique, les gens n'en font pas mention. Totikalika kandengwan omoni policier moko je ne sais pas militaire moko azole lanzala na réseaux sociaux aujourd'hui voilà la situation telle qu'elle se présente. Moi je ne sais pas. Bande konanga na linya suki sawana pona lilo. Boyoki les États-Unis d'Amérique. Biden a jeté éponge. Atikali chef de l'État mais il n'est plus candidat. Mais d'ici là, je crois, d'ici le mois de septembre, Bakobi Misa candidat, Moussou côté naïe, et Kokako Salema. Et ça élection, Bazo Salela, et pas na bango, Nandenge na bango. Et nous copions Biloko, Kakandengwana, sans tenir compte de nos réalités. Mais retenez. Pour stabiliser l'institution, au talina parcours ya bandeko wana okomona que il y a eu des réalités mais sous ezalaki ko salema avant que bakoka kozala ndenge bazali lelo biso siko tozo copier modèle démocratique sans tenir compte de notre parcours sans kota la bango pe babanda wapi bakomi wapi c'est ce que nous pressions capable lobi tozalaki
kuna na Verkis na quartier Bumba pour pas seulement qu'on remercier peuple qu'on koyoka pe ba doléance na ye. Bazali ebelete oyo ba prometaka na population soki période ya campagne esili bakimaka mais bango ba prometa pe bazali kosala bayaka awa basololaka na ba électeur na bango ke soki bopesi bango mandat bakozongela bino pona kopesa bino merci mokolo yango ezalaka esengo makasi ndenge moko pe pona mokolo ya lelo. Tozali awa na route Kinshasa, précisément na quartier Bumba, na Verkis, na commune Ngalie Mandé, esika Nicolas Wemankoy, oyo azali député provincial, na honorable Eliezer Ntambwe, doublement élu toujours na Lukunga, bakitaki pona kokuta na bango na base oyo ya awa, ba pesa bango botondi lokola ba renouvelaki confiance na bango et pas na bango pona ko voter bango, koti na bango na parlement, pe na assemblée provinciale ya Kinshasa. Ezalaki esengo population oyo bakamwe balobi ete ba élu nyonso tu bayaka koluka ba suffrage mais sima balimwaka mais ba oyo bakomi ezali ya kokamwa. Elekaki kitoko honorable Nicolas Wemankoy député provincial na Ngaliema ayebanaki ko remercier base pe kotalisa lolenge nini structure o bazali kobenga les amis de Ndeko Eliezer bakoki ko fonctionner pona polamu ya population oyo avutaki bango. Nazali lesengo mingi po ete toyaki awa na kulutu na ngai mokonzi na ngai pe formateur na ngai Ndeko Eliezer Ntambwe Mpoch toyaki awa kosenga bino ete bosunga biso tokamba mboka ya Kinshasa. Bosunga ete ngai nakoma député provincial kulutu na ngai Ndeko Eliezer akoma député national. Ye azalaki na numéro 40 ngai nazalaki na numéro 18. Lokola tozali ba ingrate tango seni ayebi ko publier biso tobimi numéro 1 na kati ya Ngaliema. Ezwake maloba mwana kolo lopango honorable Eliezer Ntambwe yepe azangisaki te kotelisa ete souci na ye ezalaka toujours à la proche na bango mais lokola bazongisele mandat na Lukunga pour la deuxième fois ezalaki nécessaire akita awa na délégation mobimba o bayaka mokolo ya campagne électorale baya pe lelo bayeba na kosolo na bango pe bapesa bango botondi. Parce que kopona mutu il faut mutu yemo kwa ndima yangu potangwa ukende ko voter akenda kana mutu ke mutu kako tiko kenda voter mutu musu abimya lobi na voter yo ndokande ba voter ki mutu musu na bino bukosa ki bisote mon pésidiso va voir et l'eau au deuxième mandat. Merci beaucoup. Moment ya échange oyo ezalaki kitoko entre ba électeurs na ba élu na bango. Bango ba soumetaki ba préoccupation ezali kotungisa bango lokola insécurité, problème ya ba érosion, problème ya mai. Mais na côté na bango pe misusu ba yebanaki ko remercier pe ba élu nationaux pona démarche ya kitoko ba menaki et pas ya régie des eaux pour mai ezongi makasi pe kitoko awa na quartier Bumba. Papa nanga bino mibale to remercier bino na bolamu oyo bosali kati na biso to souffrir tomoni pasi likambo ya mai konyoka mibanda bakataki batio bazokosa biso tokoya kobongisa eti bino boye bozongiseli biso mai tokomi lelo mai lobi kuna mai yango wana totondi bino nzambe apambola bino bokende liboso bozonga nsima te. Merci. Na ezali kotala ba préoccupation o ba soulevaki honorable Eliezer Ntambwe à promettre que constituer lisusu équipe ya ba notable bakita na bango ti et pas ya commandant ya ville province ya Kinshasa pona la police ba solola apesa bango solution na ezali kotala insécurité.
boye nde ezalaka mpona député national soki a promettre il faut azonga na base ya biso mariage na peuple wana yango wana. Et tout ce que vous avez entendu comme doléance, biso musala na biso ezala ko sala ko plaider cause na bango, c'est ça un représentant, un élu du peuple. Ce que j'apprends au capable, bande konangai, l'affiche est là. Toko solola na Canada, nous allons causer avec vous. Bande ko ba kolinga to solola to tuna na ba question to pesa na makanisi, on sera disponible. Selon le programme qu'on vous a donné là. Tokozala très disponible. Mboka na biso c'est la complémentarité. Tolonga na makambuya, les pays de Lumumba, les pays de Kasavubu, batata na biso wana basi basala ba makambu. Mais biso tozo sala nini? Kako finga na réseaux sociaux, ko partager biloko quand le Rwanda fait ba bêtise, yo ozo sepela nango, c'est-à-dire aux alliés ko se retrouver na katina. C'est compliqué. Voilà bande konanga na sukisi wana pona lelo. Comme on a dit sur lobby, je crois, si la technique va nous permettre, lobby de Tokozaba audio nabin. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.